C'est un homme bien éduqué. Ataza sportif. Ataza costaud. Aza fort. Mais Tigre est un homme bien éduqué. A respecter Rabatu. A banga Rabatu. A banga Rabatu nandenga mabete. A banga Rabatu. Atandenga lobata ba gloire ba kende. Sobo tali aloba penza mingite. Ata oba benga ba sere ba mida. Aloba penza mingire. Seki tango alobaki. A forçayi penza. To alobaki ngona tina yimo wa yebi. Mais Tigre aza muta koloba mingite. Ça c'est vrai. Mais ba lobele oui alinga ngo koyebana adango d'accord. Yango pe babengi po na bongo. Babengi te po o Karina lobi boye to ndengeni te. Ata Karina lobi ke Tigre abengaki ezala solo ezala lokuta. Bamakamba bongo ekopesa Tigre kanda te. Tigre aza mutu asilikaka pamba pamba te. Akokoza ane la kanda na ye po aza mutu. Maza mutu arezonaka. Très bien. Eza matumboli nyonso te na makambo nyonso te. Tigre ayinelaka mutu te. Ata aza mutu ya réseaux sociaux te. Ata makambo so etouche ye. Surtout makambo etouchaka mingi. O bayisa yango grave eza bandeko na basi. Famille na ye. Tigre ye moko. En tout cas makambo yisaki grave te. Etangi aza ne mutu ya réseaux sociaux te. Makambo esalaki mpenza grave te. Ekoko touche ye na moma wana. Ekoko choqué na moma wana. Mais na quelques minutes amoni tina nango te. Ayebi savoir vivre. Tigre ayebi savoir vivre. Donc soka komi copain copine na Karine Mokonzi. Bozala seri Karine osofre na ete. Mais libala nde ezate. Ezate po Tigre aboyi Karine. Ezapete po Karine aboyi Tigre. Ezaka po Tigre ye libala eya makambo na ete. Na lobango bandakala. Na solongo me bandakala. Na tonga na nani. Tango pa ya Karine ba bien na Tigre. Tango na tala Tigre bien. Na tonga na nani. Na tonga na yo. Ndeko nanga mwasi. Mama. Emunu kange kanga malonge kanga. Emunu kange kanga malonga. Munu kanga malonga kanga diaka ibene. Munu kanga rando papa robo meno mabola. Bandeko na tonga na ndeko na ngai ye. Wana yazo lenga zo tremble. Azo luka solution pour na Karine. Oui, en tout cas, les Kamaokamwe, famille nzoka ya Tigre, babengaki Payamura. Donc Tigre ye moko, mais atiende kona mwasi grande sœur na yewana, aloba. Nakanisa boyebi grande sœur yango mingi, ya réseaux sociaux. Alobi ne pe mabe po na Karine te. Mais koya po na koloba, wana ndeza mabe. Ata Karine Mokonzi, ati exemple, na kati ya makambo na ye atangi kombo ya Tigre Noir. Bango bakokoya te. Soki baye na part. Oka badukaka, o balukaka eza nini. Yango nazo detaye. Pe nazo panza makambo mosusu. O tobengi panza poke. Bote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote
batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Tigre Noir bato balobi a Karine Mokonzi alingi bazonga na Tigre. Bato balobi a Karine Mokonzi alobi Tigre abengaki. Nyonso wana eza nango penza na importance moko te. So totali bien importance eza wana te. Likamo eza wana te ya somo. Donc bandeko ezali penza likambo ya kokamba. Bandeko bato ebele balobi Karine Mokonzi aza na posa Tigre wana eyebani. Eyebani makambo bino bolobi eyebani te aza na posa Tigre. Karine Mokonzi alingaka makasi adetachaka pe makasi. Modèle alingelaka modèle patikaka. Bien sûr ezwaka ye quelques mois mais atikaka parce que azali toujours dragué. Donc Karine Mokonzi badragaka ye na ndenge kosakana te. Karine Mokonzi na baroni pe po akende na Tigre akokende ye mais comme libala te, comme copain copine. Donc Karine pona azonga na ba ex na ye comme Tigre, comme Centimètre, comme Dondi, comme Lion, akozonga ni na facilité soka lingi po ba ex wana ata balobi ndenge nini bamati likolo bakiti na se bakosepela bazonga na Karine ata na copain copine. Pe Karine Mokonzi pe akopona copain copine po muta sika oya bobimisa akozala kaka pona libala lisusu. Donc likambo somo eza wana te pona Tigre Noir. Po Tigre ndenge aza wana ye moko pe ayinani libala. So botali comportement na ye, botali vie amenaka. Donc lokola pa botani bana mibale. Donc Tigre libala etikala zozo na importance te, eza même pas na première ligne. Pe bandekone ya basi ba d'accord po aza noko abana na bango. Po ntango abali te bango bakokende pa ya ndeko na bango mobali nde balingi, bakodirige mbongo ya Tigre nde balingi, bakozala bien na bana Tigre na bamama oyo babota na Tigre bien ndenge balingi. Bisika bokoyoka penza ke bandeko ya basi balula bandeko ya basi ya bamama ya bana ya bandeko ya mibali. Sekonde Tigre copain copine na Karine, Tigre akomona ngo wawu. Ata lobi ke oyo nyonso akoloba mais Tigre azonga na Karine na copain copine akomona ngo wawu. Karine Mokonzi akomona ngo nkele te, akomona ngo pe somo te, akomona ngo ka oye moko ayebi. Po de toutes les façons Karine Mokonzi muta dirichaka je. Karine Mokonzi ata tikeli yo la main
qui prend la main ndenge botalaka baje awa ya baconcours la télévision. Question pour un champion. Karine Mokonzi na vie amoureuse tonaki kamaderi abetaka bango système ya question pour un champion. Donc champion ezaka Karine Mokonzi. Sikoyo ye mo pa kotaka na jalobi qui prend la main. Ozipe main okomo dondwa. Batunyo question fini ngingo ozwi. Betwal pe beti kaka mabetelo maboko. Denge toure bozo betela papa evi. Babosani centimètre, babosani dondi. Babosani pe comelion. Yango anako Karine Mokonzi. Alobango deja banda e bandeli. Mobali o ya respectaka kombo na ye Jean-Marc Kabunda. Nakanisa toyebi yango ya. Toyebi yango beza kala. Kala kutu te kokokisa 10 ans. Bon, 7 ans ya kolobango kaka. Po Karine Mokonzi alobaka yango kaka. Azana mutu te. Alobaka toujours Jean-Marc Kabunda numéro 1. Ataye mutaboya bolingwana me wana nde atchaki apart. Wana nde basala question pour un champion te. Me ba o batikali na ba comelion, na ba comeniao, na ba come palala, na ba come Bilali. Ye muta dirijaka question pour un champion. Siko tigre soka yaki na ndeko na ye. Po ndeko ne alingaki peso aloba no. Bien sûr alobi bien pona Karine. Akoti pe kote musu mwa muke boye mais bon. Alobi ne presque bien. Malingaki pa aloba. Faut ba profiter pe no. Faut kombone bango pe kote na bezo. Ezaka tigre mda sala yango te. Centimètre pa sala yango. Mutunda sala yango te za dondia. Mais centimètre na tigre ba sala yango. Pe centimètre na tigre bazalaka pre bazongela aventure na Karine Mokonzi la bara. Centimètre ye pena zaki na posa bala Karine. Mais lokola Karine aboti. Et comme problème, hein? Et comme problème na mobali oya koyate po balai. Mais comme problème na ba ex na ye. Neti centimètre tigre azalaki na mwasi abotate. Siko ba kaboni mwasi nga yele na mwana. Et puis ba yebi bien. Donc so ba bali Karine ye ba penza ba lule na ndenge moko ya kosakana te. Sinon te rien, nada. Mais copain copine, baza toujours prêt. Les bosso tigre mutalek non. Centimètre mutalek prêt pour na dibada. Mais le lo a commis prêt na copain copine. Tigre ne banda kalati lelo azane muta copain copine. Dibala panaye eza cauchemar. Asayi moko pete mibale bele bazabon. Ngape na vanda na couple pona kovandaka. Mais na lobango bien banda bu mwana na mutu na nga kobala ezala eloko na nga te. Mais tango nazala na couple na linga kokabwana te. Mais ndenge pe lelo na koma homicide. Donc na se retrouva na modèle nazalaki. Na passé bien na miso batu. To na passé mabe na miso batu. Menga naza l'aise. Do tigre amonaka aza l'aise. Ndenga salaka ye moko. Ndenga tambulaka ndenga lingi. Ndenga silvera mutu moko talobake.
okosala boye, okozongisa boye, rien du tout. Yango wana bandeko Karine Mokonzi, soki tigre bayaki po baloba, soki tigre ayaki po solo, foko ye bango ezali nde parce que balingaki baloba. Yango bandeko Karine Mokonzi la baronne, bogravete na bino te, bapasaki pa mura, po mura ye pe Karine ayotanga kombole mingi. Do bayebi ke tango bakoleka kuna, alors basino bakotala ebele, batelespectateur bakotala ebele, tigre pe ayokani. Tigre azalaka na posa kamera te, alinga koyokana te, alinga koloba te. Non, alinga koyebana, wana yebani. Koloba nde, azalaka nde na makambo ya koloba penza te. Po tigre, bandeko na ndenga solo. Tigre, c'est un homme bien éduqué. Sinon te olukuta te. Tigre ali bien éduqué. Tigre noir kakoyo, niao. C'est un homme bien éduqué. Ataza sportif. Ataza costaud. Aza fort. Mais tigre est un homme bien éduqué. A respectaka bato. Abangaka bato. Abangaka bato na ndenga mabe te. Abangaka bato. Ata ndenga aloba ntango bagloire ya bakende. So botali aloba penza mingi te. Ata o babengai basiere bamida. Aloba penza mingi te. Seki ntango alobaki. Aforsaki penza. To alobaki yango na ntina ye mo ayebi. Mais tigre aza moto akoloba mingi te. Ça c'est vrai. Mais balobela oui alinga yango koyebana alango d'accord. Yango pe babengi po na bongo. Babengi te po o Karine alobi boye to ndenge te. Ata Karine alobi ke tigre abengaki ye. Ezala solo ezala lokuta. Bamakamba bongo ekopesa tigre kanda te. Tigre aza motu asilikaka pamba pamba te. Akozala ne la kanda na ye. Po aza motu. Maza motu arezonaka. Très bien. Eza matumboli nyonso te na makambo nyonso te. Tigre ayinelaka motu te. Ata aza motu ya réseaux sociaux te. Ata makambo so etouche ye. Surtout makambo etouchaka mingi. O bayisa yango grave eza bandeko na basi. Famille na ye. Tigre ye moko. En tout cas makambo yisaki grave te. Etant aza ne moto ya réseaux sociaux te. Makambo esalaki mpenza grave te. Ekoko touche ye na moma wana. Ekoko choke ye na moma wana. Mais na quelques minutes amoni ntina nango te. Ayebi savoir vivre. Tigre ayebi savoir vivre. Donc soka komi copain copine na Karine Mokonzi. Bozala seri Karine akosofri na ye te. Mais libala nde eza te. Eza te po tigre aboyi Karine. Eza pe te po Karine aboyi tigre. Eza kaka po tigre ye libala eya makambo na ye te. Na lobango banda kala. Na sololongo me banda kala. Na tonga na nani. Tango pa Karine baya bien na tigre. Tango na tala tigre bien bien. Na tonga na nani. Na tonga na yo. Ndeko nanga mosi. Mama. Emunukange kanga malonge kanga. Emunukange kanga malonga. Munukanga malunga kanga diaka ibene. Munukanga rando papa robo menu mabola.
bandeko na tonga na ndeko na ngai ye wana yazolenga azotremble azoluka solution mpo na Karine na Tigre ngalobi zala calme ndeko zala calme emunukange kanga malonge kanga emunukange kanga malonga munukanga malonga kanga diaka irando munukanga rando papa robo meno mabola bandeko atuka ndeko na ngalobi eza penza bongo zomona bongo ngalobi ndimela ngai nga moko deja nazala bongo banda bumwana nazala pe bongo na poto nazala pe na ndako ya munene kutu 3 chambres nga moko ba chambre pe fe préfabriqué te ba chambre penza o batonga na mundele bandako pe oya fe fabriqué te bandako batonga na 1800 1700 chambre penza munene na bambetu na ngwa minene kuisi na munene na sala manger ya bakita milai na kati nga moko na vandala bato oto bandoka nzala vandaka na mami wata mbongo pe ezali basi kutu koloba te me nabala te naza kolingo bala te alors seke Tigre pe nazomona prepe ndenge moko ata ye aza na modele mosusu na génération mosusu nakitisa ndeko na ngai wana motema me nakanisi ye motema ekitei kaka te aza komitungisa mpo na Karine na ndenge moko ya kosakana te emunukange kanga malonge kanga emunukange kanga malonga munukanga malonga kanga diaka irando munukanga rando papa robo meno mabola. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.